réconciliation ou pas, Jemima Ibele est concerné. Pour le lot, comme on et comme sous Mouna à l'équipe d'émission, à Aboma Djubek, qu'on appelle Djubek dans l'équipe d'émission, ben comme Mouna, avec comme Mazini, au moins qu'on a fait nek, Ayambi Mouna, Ayambi Djubek, Babo Mazini la Mouna, ce qu'on a vu batté. Et d'accord pour la vue, est-ce que il y a pour la coco, comme comme le battre la code naïe, et le comment quand tu dois bosser battre la mi colo macas. Et le gars pesa ngasko na mona kena bo sakana biso dani o mona même sous Mouna abomi même sous Djubek mo mona même sous Mouna même sous yambi sous Djubek on sur na plateau parce que ko bo mona to bo makela bo be batele na internet bo longoli yango te bo tu biso kana na suspense bongo trophée wana bo pesi ceux qui ba diplôme wana il ne fallait pas mettre si dans la catégorie surtout pourquoi parce que bebi ka ko zwango parce que c'est la meilleure. Mais vous créez les sukoyo ba fitina banguna. Affaire mbasu. Affaire poison. Ndeda bosi la comme autant mwana maini na sac. Fondenga da bongo sila comme secret na ya ko simza su mutu nyonso te. Attention ba ko jouer na SB. Faut comme ko banga pour ayebite na ngona nyanga ko glisser moi qui imagine na kati. Bref, na problème bana wana te. Nga moseka na boma mama na bango te na problème pe ya papa na bango te omoni papa na bango avant aleka na réseaux sociaux asala buzobo ake kosala na réseaux sociaux wana nga na sina yebisaki nga na yo tokabwani papa na bango na boyi ete parce que aleki na réseaux sociaux parce que namonaki sane de pro nde namonaki tosuka wana na boma mama odile te o bagendo koluka place oyo mama na bango akota ko hôpital balo maladi mama na bango akufela ngai te moseka te batika nga l'air a sonné Toboko Tojibe Kumaluta Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozuwa banyuze Congo Victoria TV ajibe Kumaluta les boss tolanda tozuwa banyuze Bala Poto, Bana Kin, Bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV à Bissomoko. Il y a Boss, JB Kumaluta, hein, le gouverneur. Check. Voilà, toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange, hein, Boumoulanga Kala, Naba, analyse Yangamoko. C'est vrai, Bozela Loba, j'ai pas pu parler. Mais le monde est ngongé pesamia pour que na Loba. Et l'open yo Loba, j'ai dit merci à Guy Solo de la caméra et aussi merci beaucoup à Moïse le prof nenga ko lambelanga image yo donc kitoko pour que vous soyez là par rapport à professionnalisme ya salaka et aussi merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas le boss très charismatique hein Balobi le boss JB Kumaluta joyeux anniversaire à vous longévité prospérité abondance surtout succès na Congo Victoria na Kumaluta télévision hein oyo to bana lango na zéro lelo talande zamboki na biso vraiment donc beaucoup de bonheur à vous mon patron hein mon boss JB Kumaluta les boss très charismatiques Moukoulou. Voilà de la part de gros bébé de la presse congolaise. Voilà. Merci beaucoup na Ado Senga depuis la Suisse. Papa na Rossetti di Sengo Moka ya Pembe. Bon voilà 1,95 m. Ado Senga merci. Parce que hein, au lieu de sauter dans le boko na mbonga loyer quoi, ça nous a vraiment plaisir. Et aussi merci beaucoup Balobi. Maman Belgique, le il y a deux, hein, la dame de cœur. Donc, merci beaucoup, maman, pour nous dossier la gros bébé de la presse congolaise. Bah, conseil, Mahamoutou, merci, maman. Et merci encore une fois, la maman Nelly Moucheni, la présidente, première dame d'Angleterre. Nazaraka Mouana. Merci, maman. Bah, le but David Olito, dou de caractère, hein. C'est qu'on appelle ça mbote la maman, la Chine. Maman Anna Mokondi, maman ya London City, bah, zone rouge, maman.
Mani Mama, Maman Anna Mokondi, ba big up na yo, Maman Belgique Maman Belgique 4, Maman Belgique 4, Maman conseillère. Merci, merci beaucoup. Vous avez aimé Maman Yvette Matondo na Belgique, merci beaucoup maman. Balobi, la taille est très très bien représentée na Belgique, wana pas Maman Bea Banzutu. Babi bataille de Vanda Taylor Vandam Maman Bea Banzutu babi gap na yo au tapso na Belgique. Boze beye bolingara Jemima Ibele. Chic Baena depuis Allemagne, ba gros bisous na yo. Boza ebele si je me mets lolo, ya ko remercier bino tout. Ogi Manzambi le silencieux de Rennes, merci. Parce que tu osa kande te kanaki balobi Ange Kwikidi depuis Paris. Ba gros bisous. Boze bele FM, babi FM. Papa social. Merci beaucoup. Voilà, tout ça, on a pour tout le bas. Nous avons point on a Simba. Au plein on Simba. Tout fond la mato bientôt yoka. Grand frère nanga dadi ma bibi. Après ça, on va conseil belé. Na moté mané maman bibicha. Depuis Paris bientôt là, bazo officialiser liba na bazo bala na. Atenga ba conseil belé. Moi leki nanga, oza leki nanga, oza nyonso pour nanga. Talaboy. Alors ma kamno loba awa bu fond la mato iboyoka. Boyoka nga vraiment très bien parce que je vais vraiment parler. Ma kambeleke belé ba réconciliation, ba par-ci par-là, monsieur ba sengi ba pardon, ba zongi na ba yambi ba on la ba rose bonbon, les gens ont parlé. Na yambi ka batu, ba papé sur point de vue na bango. Mais analyse na non ça on lelo. Pour dire seulement que réconciliation ou pas, Jemima Ibele est concerné. Quant à moi, je respecte tout le monde, mes parents, ma maman et la Chine. Bateau bazala lésé une fois, un jour, na bango, baza mieux placé, yoye bandeni ba osala. Baza mieux placé à koeba, c'est ba olimbi sa bango ou pas. Pour dire que nga Jemima Ibele etali nango ngate ya bomoni na loba na ngango te na betango kara mais seulement a français ba qui trahira muto a trahi moto mosusu a trahira yo pona moto moko mosusu a trahi pe mutu wana pa zongela yo il faut mo yeba ko limbisa ya ko bosa na te mo ko limbisa be muto te pe musika parce que kaili mo konda dit ça na pardonner na nga bino mais musika na nga c'est une bonne chose. Musika langa mais ce qui na comme sur téléphone abe su ko benga bango allo même si j'ai payé kuna bengi même si kuna o janvier bengi ba comme ko sola keba na ko enregistrer keba na nyonso era comme que Karim moko nizalaka plus sage zalaka kama yele par rapport ya makam o komona yana be mwana etalinga te ça ne me concerne pas ba bon c'est pas ça tout ba ko ça ba ko etalinga te et loko ça langa passe dani. Le penza na que maman était que moi si pour la bande de ba charge. Je ne comprends plus rien. Maman choupeta to solarana mère choupeta bela bi Jemima. C'est dernier temps on se peine bien souti ngabi mère to salini. Abi ba français ba lobaka les loups ne se mangent pas entre eux. Ba français ba lobaka et puis même la famille si la famille katana ke ben dans la raté. Na kata famille kamba libota etikala na libota. Oh, on a comme on a la charge et comme ça la passe et comme ça la soni et comme ça la mawa. Ce qu'on va bien j'ai mal dans moi si. Oui, ça ngana. Ngana kata ba charge oui na moi si. Mais na kata ba charge ngana kuti mibali. Ngana kuta muna, na kuta fenek. Na kuta chinois, na kuta afifi. Na kuta seda. Zini ayo ya simalanga. Les lobes, tout ça, les lobes, on va bien à la charge. Blum, le monde de toi qui soudé, toi qui bon moko. Au moins, tout le canalisé, tout le bacal, le lobe moko. Mais bon, tu as la marambo et commis haut. N'a jamais battu. Est-ce que, ils ont un bateau, dans la carte à la Chine, oh, peut-être que les lobes à solo, na Fennec, à l'objet ma camusson, ma bé pour la Djoubek, bé pour la Zini, à l'objet à solo, na Djoubek, à l'objet ma bé pour la Fennec, pour la Zini, pour la Mouna. Pour les Chinois, ou bien à Bengi Mouna, à l'union de Keba, na Mutubazo Bomayo, pour les autres comme Monango et comme même sous Mouna, à l'équipe d'émission, à Boma Djoubek, qu'on appelle Djoubek dans l'émission, à Bengi Mouna, à Bengi Zini,
au moins kuna fenek ayambi muna ayambi Jubek babo mazini na muna ce qu'on a joué batté et d'accord pour la vue est-ce que y a pour la ko mutina mta ko luka batela ba code na ye et le comment ko to do bossa ba batela ba mi kolo makas de fo ba robaye biso yonga no donc célébrer la Chine balé oyo bilo mutu occasion ya ko benga batu moko tango bodo benga bango boso na bango pour me gagner ko talisa bango makamu petenga ko lo bango na ndinga ba comprendre ngate pour ba mini ke je mane moi si parce que quelque part et donc sali ka bango te ko sali na biso pe na carte na ngayo pe na sali ah je mane na ba charge dans l'organisation te ba charge bo na structure te ba charge bo na bolingo te to ko aider bino ndenge nini et comme ko ba trop parce que on ne nous voit plus de qui soudé bon moko comment on peut nous aider na yeko belela et pas ya maman Jackie na yeko bele pas maman Anna Mokondi na bele pas maman Belgique 2 na beli pas maman la biso maman Fashion na beli maman Belgique 4 na beli maman Barbarita Mukulu mami Sola na beleli maman Mariam Salah na beleli comité clé na Hollande na beleli Mia Tembo papa FMI na beli bato na nyos na tenga ba kombo na ba na tenga peut-être ba kombo te maman Pauline Lumumba bato belé hein maman Mira Babu binos na beli no pour la nini bon lukandeni bo tia kimia na kati ya ba charge so sinon que non ça va non ça ne va pas na habité susu parce que l'autre doit avoir code mingi ko le kabaninga ola bomba ngona ndenge na moko na bokuku te abeteli muninga ebité nga good mère boîte nelenga code et comme ko créer jalousie entre biso yango boko mona ba mission comme ko salema OK ngamo na vana na bi non comment se fait-il que non ole biso tous ensemble to bundisande batoyo bazoko ko sala mabe et pas la baronne bazo finga la baronne on commence à se manger entre nous. Tout comme quand entre biso na biso o mutu bozara ayaka salité mutu bozara azaka maître mutu bozara chroniqueur té o pe kuna ayebi français té mais pourquoi ça est bizarre salité et qui te côté pardon ngai ndé etake nga na mwasi bango baba mbele ba so 4 so 5 nga na moni ndé baba mande bino bo sangisa bango ba mibali po nga ndé na bana po bango te motu et puis l'homme ça m'a bezani o mutu mwa benga bina nga jemi ma eloko epesa nga sko na mona ke na bo sakana biso da nini o mona msusu muna abomi msusu Jubek mona msusu muna msusu yambi msusu Jubek on na plateau sko ko bo mona to bo ma ke na bo be batele na benten bo longoli yango te bo tu soka na ba suspense bongo na bi mère nga na lo ba ko analyse la baronne oyoka batutu la Chine o bazara na biso ba oyoka ba luka ndeni ni ba salikambo so da peke no bo we la basi a poto yi tozo e ba pété tozo ba te so bo we la basi a poto bo we la ba code bo we la ba fan en tout cas to ye baté na yo ça la balle na la Chine parce que na talinga mo na mbaki Jubek na mo de Jubek a kena émission na comprendre que non ça ne va pas na te ko na pe chino da do bo ma te pe ko la muna pe bo na te pe ba fele te pe ba zina na kate pardon na zong sel balle on na la Chine Naza a besoin na sangsa bango to vanda ensemble yo yebi bango nde bazalaka bilimo yebi bango o kama kuna jina za na njile so gros bébé na fona ya kitabanda mais na kitandeni na la mbongo te akota pe na mbongo ne mais so na mbongo te pour ani pa bi que non elle comme vidéo ce que ba mama ko sepela ba papa ko sepela bon mon ambition sont ensemble moi je peux le faire. Et quand on a posé des questions, on va répondre avec beaucoup de vérité et de sincérité. Parce qu'on a vu qu'il vous a blessé trop. Maman Béabandout, encore une fois, on peut se merci. Parce que le conseil nous le baki est commis et puis et salama. Très chers téléspectateurs, je crois que vous comprenez. Hein? La baronne. N'a vu bien coulé par maman Jackie, n'a vu que aux années tokos maram tué et les calangos bien c'est bien bientôt là parler. Bas zo ko pa bango te ba sala ba miso pona yo, ne se pona loka héros. N'a par rapport que ngana le banaka ke
bolingo ezonga. Mais si on mutu mo be na kwa mo ba démarrer kali mo ko be na lobi te. Bo tenir ngai sur regard te na sens nini. D'ailleurs ko pele kali na motema lokwa ya ngai te. La ko mutu mo afinge be la leki na répondre e pe na la memi likolo kama ka ba bongso na kali na tika na soni. Alors ba soni wana e komi ke likam ono lo bana open lo ba te. Te ona ko intervenir open na tika ba ke ndé la suka ndé ba kini c'est la famille. Ba sona ninga la famille. Pour na boy. Voilà. Je vais essayer un peu avant na chiter na tika na 2 points. Point moi on a papa ba comédien. Les comédiens ba trophée botu ko zwa a. Bo saka na banda kuna bino. Ba trophée bozui. Et là ba trophée mutu moko contribuer pour la salle la même ligne. O kuna contribuer par rapport sur carburant sili. O kuna contribuer pour faut passer ça diplôme. C'était quoi en fait? Parce que j'ai pas compris hein. J'ai pas compris. Attention aux spécial, aux danger devant le gens. Babi l'union fait la force. Yo moroto okota sur ça, le pas talio. Aux a besoin concours ya muninga, concours ya muninga. Mais ce trophée en fait beau kabola. Comment yo mutu moko aime sous 5 trophées, 6 trophées. Musu kuna monsieur moko 3 trophées. Musu kuna batio ba mérite nyonso. Ah! C'est que yo moko bano sa tête ngo yo moko. Otemi mo bano point aussi si. Et da concours. Mutu moko tabungi ke non Beckham ndaza bongo sila bisalo aza Beckham na théâtre na scène sila za nzambe na bunyon mutabunyon ngate. Mais problème indi a trophée dessus pourquoi parce que si les frères amoteur malam yo kabo la baninga na pe moi trophée bon pas zo pe kaka 5 6 7 wana yo moko bimi ko égoïste yo moko sa caparer tout na ba vote nyonso fallait bo kabo là. Et puis organisateur pourquoi boté si na ba ni news tout wana ba benga nkutu ni comme on te kiminga na français oh nominé un nominé mbaka be bomi yango wana ti boté na ba oh nominé elle est nominée aboyeboy elle aboyeboy yango a mérité ngo par rapport à son travail. Parce que yé moko azui yango tout wana ta soka zaki o nzambe na scène fallait bo kabola mo ba trophée pour créer jalousie mais ba bo sali bo créer les si la siko mais bo créer les si la banguna bo créer les si la ba jaloux na ba jalouse mais so ko pe ba o sexy ka bo na mbebo mais na motema isu te bo créer les maman na bord mais ça que bo créer les ba bord bo lim ça pour la bord ça que bo créer les si la ba problème. Ce que vous créez les problèmes. Très chers téléspectateurs. Nous avons une scène, nous avons une télévision, nous avons une scène, nous avons une pongi, nous avons décidé. Nous avons une belle vie, pardon, ma bezal. Donc, il y a un professionnalisme. Et moi, là-bas, na keboye, Nathalie, kuna master, na coquette, master, na mimika bon, hey! Tant Barcelone a côté bango na tukuna bi mama e ba professionnel ba e ba loko bokima bo pakatamba na zo pe ko be sifa loko 20 ba na douceur ma bezali yale ya pe kuna bingana tikala mama tumba tanga ko ya ba ndo tumbela bi na sembo bi bakambo azo kongo wapi mama Nicole bakata ba couleur pe soka ye alors ba bébé sinon na longue mo ke na makama longue bima ate na la actrice na la o ba jouer ba patanga maman bo seka ba ze belé moto na ngai ya kala ndeko na ngai ya mongo moninga na ngai Marie Jeanne Bololé soka za na scène na mo ndeko ko na biso pe na Antoinette Balinga na mona ke pa Marie Jeanne Bololé bomoni ba na ngai na tanga ba mba ete na boy ba basikaka ba mba na boy Marina laba Popine ne momoti. Naomi kuna pe na Belvi kuna aïe. Déborah pe la douce aïe. Tu vois qu'il y a des actrices où ils ont joué à épater. Mais ma bezanini. Trophée wana bopé si ceux qui ba diplôme wana il ne fallait pas mettre si dans la catégorie nion surtout pourquoi parce que baby kako zwango parce que c'est la meilleure. Mais vous créez les sukoyo ba fitina banguna. Affaire Mbassou, affaire Poison,
ndeza bosila comme otambo na mai ni na saki fondinga za bongo sila comme secret na ya ko simsa sumu nyonso te ata so ba ko jouer na SB fa ko ba ko banga po ayebi te na yanga ko glisele mwa kib magie na kati boko misisila na via ko banga hein okoma we mutu mo be a raté pe poison na lobi te ke na obatiela ki na lobi kaka mo pe ba raté po nini akoma ko banga na yebi te na lia banani nzambe musala na ngai oyo koyeba musala oyo elukeli nga ba jaloux na ba jalouse na musala o boko misi na vie asila na mo insécurité bili ba organisateur ya Nzondinga Award wa mystique et ça les map na poto to wapi. Mais toutes ces félicitations à tout le gagnant et gagnante, félicitations. Mimika Bongo, félicitations. Bobo Manoka, Pierron Dombassi, félicitations. Sila Bissalou, Belleville, la patronne, félicitations. Maman Losso, félicitations. Bâtonnier sous besoin que la trophée, hein. Félicitations à vous. Tout paix à Baninga Ozoya. 2021 on a souka on va nominer pe bako te ba catégorie ba nominer ba kozala pe ba gagnante ba robima mais na ba yebisi ngabi na mikolo on est Aïda succès kiti na bi bonzala nango succès ya bongo mo muto mati mo pokiti c'est la vie ozaka top yango comme ya kisitoni succès ya nzambe za mo mati mo pokiti c'est normal donc Aïda continue de faire son travail ba obo ba kasili wana bino po nanga na mona kaka meilleure actrice nanga o question na besoin kanga mapandi ba stress eleki na tali nanga Aïda nanga na seki nanga na tali nanga papa li yandi nanga na teki na ba tuna ba sexanga so na tali bona lo seka pande kanga minga bazali donc ba Marie-Jeanne boyo tanga zo jouer na zo seka kaka donc merci beaucoup na ba so bo tala ngai pona na nani kape ko succès na makamu nanga avant lo bana la besoin tiaka voice ndé na zabwe voice on a zongo pa tendresse dibinga par rapport ya maman na biso Moseka boyo kaka voice oyo le bino moko botia ba commentaire boyo ka eza sko Moseka azo ko répondre bana wana bana ya mobali na ye par rapport à makamu autre monde na réseaux sociaux tout ka version ya Moseka boyo ka non ndenga lobi Blon bo ben on y bo juger boyoka voilà. Bref, na problème bana wana te nga Moseka na boma mama na bango te na problème pe ya papa na bango te omoni papa na bango avant aleka na réseaux sociaux asala buzobo ake ko sala na réseaux sociaux wana nga na sina yebisaki nga na yo to kabwani papa na bango na boyi ete parce qu'aleki na réseaux sociaux parce que na mona ki sané de trop de na mona ito suka wana na boma mama odile teo bagendo ko luka place oyo mama na bango akota ko hôpital balo maladi mama na bango akufela ngai te Moseka te batika nga mama bango za ina mama yemo bagendo ko luka ba médecin batuna maladi ni mama na bango akufela Moseka aboma mama na bango te batika vina nga kimia nga aboma mama odile te eba non de nini ko tendresse eba na ndenge nini dans un courage wana pona nini non batika o déplacer ba mo likambo ezali tata na bango alobi Moseka za ntumba ba changer ba koma ngamba obomaka bato ça c'est quoi ça bage no hôpital bage no tuna docteur maladi ni mama bango akufela ba edi famille na bango bien nyonso bakufa po bango nyonso na famille basili Moseka mutazizi bango mama bango za kotambola na garçon mo be micho na oso kotama ya kalamba te kaka ba nini ba kwa ba brique oye ba kote yango même micho na kota na makambo basala nga mabe mama bango ba ke kunde lelo le même jour na micho akufi ete ya bango te osaka na nzambe ba yedaka ete ba ete lo mama bango akufela nga tika no finga mama na bango te tendresse tendresse mama na bango na bomo inatikala kofinga te na oloba yango ba voice Irani Masiandoki alekisa boyoka Moseka ndenge azofinga moto akufa na finga ete natalisa bango na biba kiso mama bila alekisa bino na banzela mbetenge boke kotalisa so nga mona boma mama bino bobomanga bo banda wana bafana na bango kimia
même famille pe maman ba bavanda ki ba biki moseka boma te akotisa pe trouble te na tikala okotisa trouble na foyer wana te na kutaka bango na ba trouble na bango ngande nazala surpris komona ke nona ekozwa zemi na kati ya mobali oyo yaza boye na sina boti na sani na lingana boma libala ngo après na kena bota sur place mususu na préféré na boti mibale tant na moni ko kile na bomi yango na vandi ngande muna bomi libala na boyi na bomi libala na boyi na tikeli bango mapangu na tikeli bango bomengo na tikeli papa na bango epave te na ko mama ya bango pona kende oh ba ko kwa non ko na oboma mama odile ale na bomi ale alors na ke oh bango éducation na bango baby mama mutavanisa éducation na zo bandela ko bango mama ndi avanisa éducation o bazo ba moseka osambela ko yebaki nzambo ke ndolinga ki deuxième bi nga mobala ebisa nga no za deuxième bi ota mobala bayi nanga aobalanga na yeko vana na comprendre ke aobalanga te tie ko bimisa na munoko na binga na obala nanga te bia kosa nga liboso na ndimai parce que na mone mama ngo trouble ko landa ko finga ya soma ona ole ba théâtre ba yebi odi na zoti kilanga tante ko finga oh azaki femme stage bâtisse maison te so azaki femme stage bâtisse maison mo se galinga ki na libala na tiwa ko ba tuma ole boza osambela ko sambela za bien oh na zaki ko banga nzambe mobala prometa inga libala bioka si basi nyonso oyo bazana mabala baboti na mibali bana 15 za mabala na bango mabala mse vana kisi tangu nzambe kisi poli ali mobala ya tiki olobani babotoli libala tolinga ya solo bayebi yesire ndenga zawana trésor abala abotise de la bana bala abaliete osebela po bwana poto bolia mbongo na sima bana po musani bosala classe malonga botangi te français parler bazwa biki na nini na feuille ba pesa bino bosala bo rédiger lettre français so bokoka bande on a bino bango ba gaya 0 o mususu niklo mwasi abali ya bolinga bo matata na bino boteka mapango bo bozwa bambongo bo banga batata mwasi na bino te bakoko na bino bo banga bango te so landi tango basebatie bemission wana bazofinga ngai garçon moko alekaki akombone pako wana aza mwana ya papa kulutu na bango papa kulutu ndeni cousin ya papa na bango mwana mama kulutu ya papa na bango propre mwa mbali ana pako na yambali soki une fois be deux fois pa na ngai nazala surpris koyoka mwa mbali ana leki azodefendre ngai pe mwa mobali ana confirma ke mama ya batania wana azoloba wana azalaki na kisi makasi oya bosani yango nani na kauka tendresse yaka na kauka na veni poko botuna kaka ke mama odile so ebisi kaka ke eza na marabu moko azaka place boya kosalela okisi mpo na niko mbango akeye ebela bato balia ye bambongo na obombela te fi moko mao na kauka azala mwasi ya bumere balia ye bambongo bakosakosa ye mpo na bakisi donc alingaka bakisi batikangako na boma libala bato te na bebisa libala bato te nga mobali ayebisaka nga ke nalingi yo mpo na bala yo mwasi na nga azotyanga mal à l'aise so mobali abali yo mariage continue esimbi te esila te wana ozalaki mwasi ya vi na ye oyo baovaa na ye nga mpe nazalaki ya vi na ye te oyo akokoma neti bangesimba banzete ye wana nde mwasi ya vi na ye. C'est tendresse et dibinga. Voilà, donc là vous comprenez que Ezali Maloba ya maman la biso bibiche moseka nga penani na zaboye na langa ni polémique ni quoi na lobaka ki na ya bibiche lelo makamuno lelo tombwa mi parce que tu es une star oda actrice obat balingako déjà comme oso kaboni na mobali yango papa Nico tiki est déjà la banana ye inutile o leka sur na réseaux sociaux o leka na o loba o tinda ba voice tikango bongo respecte toi na ndenge ke non ndongo bimbongo sala chemin na yo obote papa Nico bana mibale esimbi su te bana ba komi ko finga oboy tika parce que on a télé bino da o mama se ka lobby mais na ko tikela bino boyo kasiko o bana ne ba lobby oyo mwana moko babengi parce que pas aise départ la abengi mwana en direct autant abengi mwana en direct mwana mangamba lobi wana boroka ngona na mekape ko zwa ba voice ndambu pour que bo mekape ko comprendre ndeni lekeli hein c'est pour dire que mangamba les alaka bol so esimbité au moins ka bala ba ndako respecter lobby ba comme ko manquer pour au bébé na maman na papa na bango te faut comprendre comme ça.
le ba passer ba kolo ba pe ba na poto bazo ko kolo ba kampona yo pe ko se comprendre tel là tu vérité do bimate tu ba te na le ba so maman seka papa Nico ba na ye batanya qui dit la vérité. Mais tellement biso auto ba actrice auto ba chroniqueuse ba actrice ba acteur ba fan ba lingaka yo mama Moseka bima la ba bezi wana ba internet ya ko finga na ka bongo pour nga so na va na plateau oh la ba msko popola ba no et zo nga seconde te zo nga pe ministre na boko kota makamba ba pour la meka ya pe ka famille ba to na ko finga bango ba yo kangsanga na kisa mama Moseka bimsanga te. Ya moi n'était pas qu'à le balangate. Mais ce pendant que tu penses qu'ils zaguent, pendant qu'ils gros bébé par rapport à un politesse. Pour moi j'aime pas les impolis parce que on a fingara ba maman té, na résultat maman la résultat papa. Mais toi on a dit qu'est-ce qu'on a côté on était ezali makambu bana bazoko swani sa mama mbada ya mama la bango. Parce que il est quelque etalinga te on a bimina makambu na boko na kokota. Mais ce peut être ko talanga na ngana ko tango pena très très bien. Mais Italie ndengate. Italie ndengate. Tu sais qui semaine passée Moseka. Tu comptes semaine Moseka. Mais pourquoi? Comment le baiser belette? Hein? Pourquoi maman Marie-Hélène a compté na babouzo baté? Pourquoi maman Annie Biatibia a compté na babouzo baté? Hein? Ataka Léa ou Léa a compté na babouzo baté moi quand ba finga Léa. Ba spécial temps. Batala ke donc likambo to bomba ngona to bomba na ndenge na biso bi malibanda te mais moi ka ba koma mususu ka eza cité bazo finga bino ba tsaka bino na ba miniature te so mona ngo succès bomona ngonde la ki star so ba fingi yo te na internet to za star te na yebi so bomona ngo bongo ozo finga na lokwa l'état zate ngana yeko senga boy mama Moseka moi ba mbongo oyo lesi biso na kombono na YouTube ekoki tolboy Toliambongo na kombo na okasi. Mi vandi sete ke mama, wana baza bana ya mobali na yo, bana po oyo bokolaki, solo ya komi ko manque respect, comprendre que daka ndenge ke non, wape obote pe bango pete bazande basi, bande bana ya mobali na yo. Comprendre bongo ke bana na bimu na ote. Tika ngweleka. Voilà longa na kotaka commentaire yango na bona kotaka koma o gobe osoma kama. Ngama ngam na osoma langa ngote. Mais le quoi Bibiche Moseka actrice na linga mingi ya omo kana lobby parce que ça fait mal tant bon mo na combone na zaka comédienne malgré na exercer ngo souté mais na za comédienne na bana na groupe président Caleb na ke na groupe président V12 donc ya omo ba comédien ba ndekolanga et ça la nga pasi na ya kana lobela kango. Voilà donc je vais clore la émission pour dire félicitations à Fally Ipupa, félicitations à Ferrigola, félicitations à Innocent, félicitations à tout le monde, à Ibraton Piana, il y a artiste à Mbokalanga. Dans la commentaire, je suis ni gauloise, ni warion, ni naka contre-maîtresse. Voilà, naka contre-maîtresse parce que je travaille avec Ibraton Piana. Donc, je suis aboué, je suis aboué, je suis aboué, mais je suis gauloise. Mais bon, Ibraton, on est la liaka. Il y a une contre-maîtresse. Voilà. Merci beaucoup à Gisolo derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai les beaux amis, nos passions. Il fallait que mon disque, nous c'est pas sorcier, le 14 février. Étant donné que je demande encore, il y a deux chansons qui sont ok, non, il faut yembelango la basse. Moutoua, c'est pas yembele. Dès le Ibraton Piana, à Zong Suna, c'est pas parce que donc vous avez un peu patient, c'est pas sorcier, Ezobima, et puis c'est Simbité. Ah! Qui a? Bokati. Voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup à Moïse le prof pour la Moussala Kitoko. Et aussi merci beaucoup. Nous allons tous Jemima Ibé, les groupes de la presse congolaise, mon boss. Jibé Koumalouta, savourez bien moi dans la février. Donc, vous avez un mois, joyeux anniversaire, continuez, Tina fin, il y a février. Voilà. Et aussi merci beaucoup à tous pour soutenir Jemima Ibé pour que Moussala les Kamala. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Maman Belgique Léa 2, merci maman pour le soutien. Maman Belgique 4, merci maman la conseillère. Merci beaucoup la maman Anna Mokondi, maman la Chine, maman à London City. Donc gros bisous na yo maman ni mama. Merci maman Mira Babou. Maman Pauline Lumumba, Jemima Ibele, maman Maria, maman Maggie, maman Liliane depuis quelque part, maman Hortense, qui est comme mboka maman dans le baté, Jemima Ibele, n'élève le moi trop, n'élève le moi fort. Na karab no moi koleka
merci beaucoup na Moussala Kitoko na 2021 na gros bébé de la presse congolaise Amiral Tchamadi King tout ça comme ça na Congo Victoria Chic Baye na ba gros bisous na yo David Olito doudou de caractère. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. L'air a sonné Koto Jibe Kumaluta. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banyuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banyuze Bana Poto, Bana Kin, Bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV abiso moko. Ya boss Jibe Kumaluta, hein, le gouverneur. Check.